Bunya na katikati ya Ituri esali bambula ebele lelo CAA azalaki lisusu kokende kuna te kasi sikoyo tozongie karibu kwetu. CAA aza na sengo makasi ya koyebisela bino ke azongeli bavoli na ye en destination ya Bunya. Bavoli yango ekobanda kosalema na avion na ye ya Airbus A320. Karibu. Reprise ya vol CA1 na Kolwezi et zongi déjà à partir le 13 avril 2026. Bon réserver déjà ba place na bino. Le journal Peuple Info Lingala nani vous akebeli soit poste téléviseur na bino pour na kolanda journal na bino to fona masolo na Congo central pour na ko signaler bino que incendie moko munene e salama kibongo na butu ya mardi 21 avril na ville ya Matadi na Congo central mingi penza na parking ya Kinshasa na rond-point 24 novembre selon information ba dégâts matériels et salamika si cause incendie. Si de poursuivre journal na biso na vice primature pour na signaler bino que vice premier ministre ya économie nationale Daniel Mukoko Samba sala ki bongo vendredi visite officielle na ba nouvelle installation ya commission de la concurrence comme kona mukuse oyo ezwami bongo na avenue Uganda na commune ya Gombe. Bolanda reportage héritier Mapindine pe Fabrice Lundombi. Vice-premier ministre, ministre économie nationale, Daniel Mukoko Samba a effectué qui visite officielle dans la nouvelles installations, ya commission ya concurrence, comme kona mukuse oyo izwami, na venu Uganda na commune ya Gombe, na visite oyo vice-premier ministre a parcouru qui ensemble, ya espèce nyonso ya travail et institution, mingi penza ba bureau ya coordonnateur national, pe ya coordonnateur adjoint en charge ya intégration économique, pe lisusu atalaki ba service ya administration ya finance pe ba loko ya expert consultant pe lisusu asalaki bongo atalaki bongo pool ya ba enquêteur pe ba espace nyonso informatique pe technique bo simba pe boyeba ke azwaki maloba na occasion coordonnateur ya Comcon Simba Luzolo Freddy atalisaki profonde gratitude na ye epai ya vice premier ministre na ndenge ayaki ko visiter bango pe na ndenge bango bazali kosalela ba nouveau bâtiment oyo apesaki bango a souligné que infrastructure moderne oyo eko permettre bango ko améliorer significativement ba conditions ya mosala pe ya personnel et longo na ba marque ya ba nouvelle étape ya renforcement ya régulation économique pe lisusu awa na République démocratique du Congo. Nouveau siège oyo ezali bongo désormais centre névralgique à partir ya nango et kosala bongo ba renforcer ba capacité d'enquête grâce na ba espace oyo ezali adapté pe sécurisé ba ko améliorer accueil ya ba opérateur économique pe ya ba consommateur oyo bazali koluka protection atalifike davantage rigueur ya autorité ya l'État na régulation ya marché pe ba pratique anti-concurrentielle na maloba na ye Daniel Mukoko Samba a rappelé vision ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo ezali accès na promotion ya classe ya ba entrepreneurs nationaux oyo bazali capable ya ko soutenir durablement croissance économique awa na mboka na biso a insisté na rôle stratégique ya Comco en tant qu'instrument ya souveraineté économique oyo azali chargé à garantir ba pratique commerciale saine pe ya ko assurer concurrence équitable pe ya ko protéger ba consommateur. Vice-premier ministre a souligné ki pe lisusu mise en place ya cadre ya travail moderne oyo ezali eloko moko ya litomba pour na efficacité ya institution publique pe na réussite ya ba réforme nyonso oyo ezali engagé na secteur économique. Alobiye amoni yango lokola instrument moko ya malonga pour na restauration ya souveraineté économique ya République démocratique du Congo. Simba que Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État Sensap na mukuse basali bongo magazine moko e bengami lokole epai wapi bokozwa ba information nyonso na o etali Sensap bolanda de ba détail elongona Nadine Asena.
Sainte-Sap. Sainte-Sap Lokole, magazine Oyezo Plongé Bino, na cœur ya action ya caisse. À la une, tous dans la participation, il y a directeur général, il y a Sainte-Sap Junior Matamelanga, na ba conférence annuelle, il y a service public, na numéro Oyo. Beaucoup découvrir, intervention forte, Oyo est ici, vision moderne, il y a gouvernance publique, et l'obéli accès à performance, transparence, peba résultat. Na oyo etali, réforme historique, toza na couverture sociale, epa iwapi, magazine, à l'obéli avancée majeure, na oyo etali, intégration yaba agent public, na mandat politique, na système ya sécurité sociale, na oyo etali réseau yaba agence, Sainte-Sap, na conquête ya Congo profond, à travers ba nouvelle implantation na ye, ba nouvelle perspective, pour na ko rapprocher, ba service ya ba bénéficiaire, na étendu mobimba ya territoire, na oyo etali action sociale, programme national ya insertion socio-économique à travers ba page. Magazine etie polé na ba vie na bino po ezala transformer, à accompagner basi vers autonomie, dignité, na Ituri, opérationnalisation, ya agence ya Bunya, un pas de plus vers sécurité sociale accessible. Même na bazone, ya plus approuvé. Si presse, Sainte-Sap, na concert interafricain, affirma qui présence naye na scène continentale, où elle t'a ici symbole ya leadership en pleine affirmation. Na écho d'ailleurs, ce qui sécurité sociale et commission prenante, magazine, a fungo liba fenêtre ya mokil mobimba, pour été beau découvrir ba modèle, pe ba réalité mosusu. Sainte-Sap Lokole, plus qu'un magazine, une immersion au cœur de la transformation sociale, tous solidaires, tous bénéficiaires. Na soyez tous aussi ko simba que force syndicat de finance Fosifine na mukuse bazali ko préparer double événement, c'est-à-dire 30 ans na bango et clôture il y a mois de la femme samedi 25 avril 2026 bolanda. Ba détail et longo na Christian Kengebi. Fosifine, viva! Viva! Eye Ninyango. 30 ans de lutte, 30 ans de victoire. Tozalaki, Fosifine, Tozali, Fosifine, Tokozala Kaka, Fosifine, Libanga Béton. Yoka bien, 30 ans d'existence, il y a Fonds syndical de finances. Fosifine Namokuse. Ha ha ha. Tolobi bien, 30 ans topé année jubilaire. Namoto molo ya mwanamboka. Frédéric Njaorolo Loleke. Bakise la cahier, le manager actif, l'homme des réformes absolues. Ba bengisi ba syndicat nyonso, ya République démocratique du Congo, na double événement. Oyo ebongisami, samedi 25 avril 2026. Tout d'abord, lancement d'activité ya année jubilaire. Pele Sousou, clôture ya mois de la femme. Na micro ya info lingala, Molobelia Fosifine, Mama Pamela Mujinga, apesi ba précision. Eye pona kobengisa ba syndicat nyonso ya Fosifine, Force syndicale des financiers. Tozali na milulu minene le 25 avril 2026 na ngonga ya 13h na siège national oyo ezwami na avenue Badjoko numéro 42 quartier Matonge. Tobengisi bino boya ebele po ete tozali na milulu oyo ya kofete 30 ans d'existence ya syndicat na bino pe tozali na milulu ya clôture ya mois de la femme. Yango tobengisi ba syndicat nyonso ya Fosifine bisika bozwami Pongo Central boza pembeni boyaka na milulu na biso ya chaque fois boya lisusu ba syndicat nyonso ya Fosifine ezali na présidence, ezali na primature, ezali na sénat, ezali na assemblée. Fosifine ezali na 56 ministères, ezali na ba secteur privé, ezali na ba hôtel nyonso ya minene. Fosifine ezali syndicat ya yambo na mboka Congo, ezwami partout. Yango 30 ans il faut qu'on sepe là. 30 ans, ezali ebele. 30 ans, na kolobela basali ya mboka Congo, yango mwana mboka loleke. Alobi boya, bozanga te. Ah oui, boyoki bien. Rendez-vous mon nene, samedi 25 avril 2026, na avenue Badjoko numéro 42 bis, na ngonga ya 13h pile, Makambo et Bandi. 30 ans, ça s'est fait. Fosifine, mo bundeli ya basali. Fosifine, mo lobeli ya basali. Fosifine, elika ya basali nyonso ya Congo. Fosifine!
Pena nga mosusu bosengeli kosimba ke honorable Maotweni Elia Selembao akita kibongo na quartier camping mingi penza na complexe scolaire l'info pona ko soutenir bas sportif ya combat ya commune na yebola reportage ya Christian Kengebeni pe héritier Pakindemi. Eli ya commune ya Selembao, honorable Maotweni, lui les responsables, oiba mesana kubenga ye papa Selembao. Akitaki mikoleleki na quartier camping na avenue Madiata na kati école complexe scolaire l'info na tina ya soutenir ba sportif de combat ya commune na ye face ya phénomène kuluna pambate kala toyebaka ke ba quartier oyo pe ba commune de ba sportif bazalaka ko défendre ba valeur na souci wana nde honorable Maotweni elongo na délégation na ye mobimba balingaki ko assister Tang Sodo club Urido Omnida. Après des exercices ya ndenge na ndenge nde honorable Maotweni du les responsables apesaki bango ba matériel ya musala elongo na enveloppe moko ekuba kaka na souci ya ko soutenir jeunesse sportive ya commune na ye na micro ya Info Lingala maître Biling 4e dan atelisaki gratitude na ye envers honorable Maotweni papa Selembao. Vraiment on a tenu un sentiment honorable ya boy il faut tous à la base à la ta dans le public mbimba quoi. Donc c'est que c'est un souci pour promouvoir art na biso qui tomata toujours tomata tara ba jeune de baza boy donc baza na nous bilengi donc baza na posa ba koma la biso biso de ko to kende ba on est to tikela ba statinios quoi. Donc sentiment vraiment sentiment to ya lo ko tezangi Yemo kopé honorable Maotweni a expliqué ki tina ya geste na ye na makam oyo ya malamu lokola boye oyo ta se contribuer na développement ya mboka na biso en général en particulier na oyo ya Ngoma Kinshasa et nazo profiter pe l'occasion ya ko remercier ba organisateur ba geste boye za malamu ezo épargner bana na biso baleki na biso na ba délinquance et puis na ba biloko ya mabe to benga ye lisusu nani honorable sans frontières pambate bana ya commune ya Selembao tango nyonso bazali komona on a terrain soki na terrain te ozali ko proposer nyonso kaka pona bolamu ya population ya commune ya Selembao oyo bapesa yo mandat honorable Maotweni du le responsable ezala kabongo kobaka kaboyi bana Selembao bazali ko garder na motema. Na kula de société bosengeli ko simba que na quartier Kimbondo na commune ya Mongafula pasi ya population kuna ezali mingi na likambo etali érosion bazali ko nyo kwa mabango na sobola na reportage ya Christian Kengebeni. Likambo etali érosion na ville ya Kinshasa bisika ebele bazali konyokwama bazali kotalela kaka gouvernement ya République démocratique du Congo po bayiba na kosala bango eloko awa toza na quartier Kimbondo na commune ya Mongafula botala bino moko érosion ndenge elia pe ezali ko continuer kolia bato batondisami na pasi pe mawa misu na bango ezali kaka epai ya ba autorité ezakaka na Kimbondo na Mongafula te même na champ de tir na commune ya Ngalema pe bisika ebele na quartier Ngomba Kikusa epai wapi population basangani bateleli gouvernement balobi esengeli vraiment basala quelque chose pona ndambu ya bandako oyo etikali nzokande mingi pe babungisa bandeko kaka na likambo etali kozanga banzela liwa ekotela bango ba reporter ya Info Lingala journal ya peuple babetaki tokuna boyoka population ndenge azali kolela cette érosion oyo ekomi à quelques mètres ya route nationale érosion au place euti kuna bandako to perdre balopango batu bakufi ba makambo ebele salami kuna na se bato baza na se kuna baza kolela ba eloko biso to sengi na bakonzi bo soutenir biso kaka libulu ngala otolongola zemi na ngata mbule panzani awa koto ngambu ngamba na ko tika ngabwe na kaita ngabwe na bota na terrasse nakokende par 4 chemin te nakende kotoke epai ya bato sans pour autant kotoke epai ya baoyo batelemisi biso awa érosion oyo elekeli biso ebandaki muke na maboko kaka tozobunda po ebonga mais lere bokobunda bosali cotisation to basaki to banini na basalaire maigre toza nango okomona pe mbule eye ememi biloko nyonso donc to dépenser jusqu'à tel point que tozo kokape lisusu kokotize po tofinika libulu oyo ezineti biso moyen to déplacer eza te tala baage tokomi na bango na okende kofutela wapi na mbongo nini
alors olie kena kende ofutela basunga biso bakundela biso mwa oyo batia biso ata mwa terrasse maye kende pona ko accéder ko kenda ta musala tout un problème soki ka mbule beti moyen to longwa awa ko kende na bisika tozo sala tozo beta ta ba 2 semaines na bandako kuna pe absence okebo e bakati lisusu mbongo souffrance sur souffrance mon frère na ebite soki bakoyokela biso na oyo muke oyo lieke baya kokunda biso na ba cercueil ya bien na ba cortège ya banini malamu baya ko mbongo wana baya kosunga biso na yango quartier na biso ya ngomba kikusa donc champ de tir ezana nzela te champ de tir ezana ba problème sérieux na banzi boki ndenge bandeko balobi to na maite tozana courant te tozana ba érosion tozana nzela ko bimate na sina loba la fois passé que ceux qui to bakangi quand tokoza na place à kobimela te yango tozali kolele pa ya président de la république ayokela biso mawa Tobanzi Kembela ya population ya Kimbondo, Ngomba Kikusa, champ de tir, Nangali Mapena Mongafula, et Yokani et pa ya ba autorité, bakosala makasi pona kosala misala, enfin que érosion oyo ezali kolia banda kuna bango lokola ndenge bazali kolia nguba, eye bana kosila pe population avanda na kimia. Situation ya mai ezali ko déranger population et fanti na commune ya Kisenso bolanda reportage. Population ya quartier Ngandajika kuna na commune ya Kisenso bazali konyokama na problème ya mai. Chaque jour ba koma kosomba mai ya kosomba. Bosengeli kosimba que prix ya mai ezali fixé par bidon. Likambo ezali kopesa pasi ezali que mai yango bazali kosomba yango na ba forage. Yango wana ezali ko provoquer ba malade belé surtout epa ya bana mike. Natina yango population ya quartier Ngandajika bazanga ki malobati. Biso na Kisenso toza na pasi ya mai makasi. Soki bako sunga biso basi la biso bela ba pompe na ba veni ata 4 ata 5. Population ya quartier Ngandajika basengi na gouvernement akota likambo na bango parce que likambo ya boye en pleine capitale ezali kopesa pasi yango wana baleli na micro info lingala basengi na autorité ya mboka bakota likambo na bango l'état akota likambo ya quartier Ngandajika sinote mawa mingi. Insalubrité ezali makasi na marché Makongo na commune Yalemba ba vendeur bazali côté Kawana bazali vraiment exposé pour la reportage à Christian Kingebe. Insalubrité na ville ya Kinshasa et commune yango lokola momesano bato bazali kovanda na salité pe et commune normal malgré appel ya chef de l'état oyo a lancé dernièrement pona ko belela likambo etali bosoto na ville ya Kinshasa ya kokamwa ezali même bisika oyo esengeli ezala aseni mutu ya ko asenir yango azali komona na te ba marché ya ville ya Kinshasa lelo e komana yango ba dépotoir ya bosoto awa tozana marché Makongo na commune ya Lemba bino moko botala ba reporter ya info lingala ba betaki tour kuna pona kotalesa bino degré ya bosoto oyo ezali kuna même bateki oyo batekaka bazali exposé na ba maladie ya ndenge na ndenge balobi bafutaka ba taxe na bango en bonne et due forme kasi marché oyo ezali asenite ba ebite misolo bafutaka soki ezalaka pona nini otala bosoto boye batu bazana ba toilette nzinga bafongolaka yango po salité et se déverser pene wana boye ba mai ebele ezali ya kovanda salité ezali wana solo lokola kaka ezali toilette nzoka ezali wenze esika batu bavandaka kobanda tongo tipokwa bazali kolia bazali komela bref bazali ko vivre na environnement moko ezali vraiment pollué na likambo etali salité boye marché Makongo ezali ko mériter boete ndenge bateki balobi tango bamonaki ba reporter ya info lingala twana salité makasi tala wenze banzete salité bazozwa mbongo eloma malonga wenze salama ezate donc pasala tuta bamesa wenze kufi batol ezozokisa batu bazuzu bambongo bamama te bamama nde bafandi ba place wana awa botelemi malamu mpo mbule bete so mbule bete awa na bato maya kolekesa te tala salite na sa mesa sala kozofutama otala na sa mesana silme mpe salite wana solo ezali vraimen mpona bakaniveau oyo bamama ya wenze na bandako eza zingazinga soki badali na bango etondi
balekisa yango kaka na terrasse ya moke oyo shongo na passé na bakonzi batrouvele biso solution na wenze oyo po eza grand marché ya terminus apart yango wenze mosusu eza te na wenze ya terminus chef à Wenze, chaque jour à 2500 à chacun. Mais quand la saleté nous a aussi quand à subir saleté désordre, à côté d'un mois, pour nous avoir saleté de la mort. Talande, madame Abouka Wenze, Kandeza. Oui, toujours ça mort chaque jour 1000 francs et chaque samedi, tu peux ça sous 1000 francs. Le col à 2000 chaque samedi, mais par jour, tu peux ça à 1000 francs et à ticket. Attends, tu t'es mais bah c'est un gars quand même. Wenze tellement salité, bazo bongisa Wenze te. Nambo paye à poubelle, toujours paye sa main. Disons de toujours foot. Nous sommes à poubelle à être, tu vas qui sous moi et tu peux si. tobanzi ke ba autorité ya ville ba beta CT na ba différents marchés ya ville ya Kinshasa marché ezali esika bato bazali kosomba pe koteka boni ko vivre na bosoto boye lokola bato oyo bazali obligé kaka ya kokoba boye ezali malamu te to sala quelque chose milliers bato bavandi milliers bato bazali koteka ezala vraiment asini marché Makongo bourgmestre ya commune ya Lemba tala ndenge ezali pasi pe mawa. Compagnie africaine d'aviation CA na mukuse azali ko annoncer na ba client na nyonso reprise ya ba vol na ye ya ville ya Bunia na province ya Ituri pe Kolwezi na province ya Lolaba. Bunia na katikati ya Ituri esali bambula ebele lelo CA azalaki lisusu kokende kuna te kasi sikoyo tozongie karibu kwetu CA azana sengo makasi ya koyebisela bino ke azongeli bavol na ye en destination ya Bunia bavol yango ekomanda kosalema na avion na ye ya Airbus A320. Karibu Reprise ya vol CA1 à Kolwezi et zongi déjà à partir il y a le 13 avril 2026. Bon réserver déjà ma place Nabino. Na masolo éducation bosengeli kosimba ki complexe scolaire Mama Pemba école ya fondation Nerombo bazali kosala ba pratique na bango na lolenge moko ya kitoko bolana. Ya complexe scolaire Mama Pemba. Ezali fondation Nerombongo esalami pona ko aider ba population nyonso ya Kisenso mais siko to banduko mona ezaka kaka pona Kisenso te ekoti ba commune misusu donc pona ville ya Kinshasa mobimba. Alors ngai nazali encadreur il y a option mécanique liboso na ngai nazali na bana ya deuxième année oto bengaka na kala quatrième année des humanités. Lelo na appellation sika to bengi bango bana ya deuxième année ba outi première année à peine même ba yende siko na quatrième année na deuxième année na komona bango ba outi ko sala au moins 2-3 mois ya ba séance na bango ya pratique kasi lelo to komona na kati ya bilili obo komona na kati kuna to sende bango na 3 équipes to zaki na équipe ba ajusteur o baza ko ajuster ba pièce. Deuxièmement to une équipe ya ba soudeur batu mingi babandi mécanique pesa mingi apo na bana mibali to moni pe ba fille na biso bazali pe to moni réalisation nini baza ko sala na kati kuna bango bazali na pona ko assembler pièces et puis ko souder yango to longo na deuxième équipe to zana équipe ya ba tourneur to moni ba tourneur kuna na machine na biso bazali ko sala travail na bango ya chariotage donc to moni comment ba jeunes gens baza ko se débrouiller pona ko bongisa pe avenir ya bango pe ya ba parents et puis to moni comment le visionnaire Nerombungu akoti na kati ya mabota azali supona ye moko te makoti na kati ya mabota o azali ko bunda pona ko rendre ba jeunes utile to wuti na école na biso kuna awa to ya l'écart place asali biso nde ba atelier o to zali ko sala ba pratique ya ndenge na ndenge balobi na technique théorie akokende ye moko te théorie azalaka toujours na pratique na ye mais to boyi ke bosi ba na théorie ba yoka eloko be ba monaka yango te basimbaka pe yango te yango lelo to ye na réalisation na biso bango bazali bana ya deuxième année bazali ko sala pratique na bango chaque mardi
lundi baza na cours ya technologie théorie na bango na école mardi nyonso toza na bango awa kubanda 8h30 ti 13h pour na ba pratique na biso. Donc toza ko remercier les visionnaires Nero Mbungu na oyo asali pour na population na ya Kinshasa pour to lobaka kisenso te sikoyo. Merci. Na couloir ya religion bosengeli kosimba que évangéliste Kabundu Walesa a présenté que dimanche il qui mondimi moko akaboli bongo bokono na ye na bandini église na ye bolanda ye moko ndeko dani ndenge a confirmé maloba évangéliste Kabundu Walesa na micro ya Nadine Asuna pe Nathalie Kaila. Bandeko ngana bengami na kumba papa Denis naza conscient na makambo oyo nazoloba oyo ikomelinga na oyo nasalaki nde nazoyebisa bino monde atiye bolanda ezali ke 2001 nazala nano elenge moto moko atia biso banzoloko azwa nzoto ya mbwa ya mobali atumba atia biso banzoloko ke bozala makasi ya mibali na baventre awa likolo ya nzoto na biso ya mibali atia biso nzoloko. Banda wana zoka ndi esprit mobimba ya epidicité ya mbwa nde ataka biso banzoloko wana nde na ye kobala mwasi après makambo wana na ye kobala mwasi sima bana nazaki na mwasi na ndako nazaki na vie epidicité nazobima libanda na kobima libanda wana 2014 na ye kokutana na mwasi moko Brazzavilloise awa na Kinshasa. Tango nasali na kutani na ye nzoka nde abomisa mibali 7 na Brazzaville. Camarade na ye koyebisanga omoni mwasi ozo kutana na ye wana abomisa mibali 7 na Brazzaville. Soko okebite yopo kulika. Tango nakutana ye asalanga pe ba ceremony ngana ye batenzo anda azo bakisa ngai pe apesi nga pe maladi kaka wana. Na maloba bimisaka. Après ça na ye kokoma na ndako na ye kopesa mwasi na ngai kokutana mwasi na ngai nde ezaki sida tin ayi kokufa ya mwasi. Après ça mwasi na ngai kokufa na 2022 na 2022 wana esprit wana ekusa vajas seke na banda kupanza kaka maladi wana sida na basi na koyebisa mwasi ke na kubala ete na kabani na ye na koyebisa mwasi ka bongo ti libanda na panzi kutu na parlo pa libanda na ebepe kutanga te. Presa na ye na église nazokanga ba photo na église na bimaki na basi mibale na kosaki bango na kubala bino me na balaki bango te simaliwa mwasi nanga ndene komona aja nzambe munene mulai pembe alaki bilamba ya pembe ayeko apeshinga alba à partir d'aujourd'hui kokanga wale sa photo te pe kokanga photo na temple aneza lié saint lié béni lié sacré afungoli ti lola a partir ya temple afungoli ti likolonyo sopolele abi esika bénédiction utaka yangwana soko okebite oyokite bénédiction na kokoma mutu mususu seke ezaliwa na kotene na basali ya nzambe nga papa po na se repartir makambo nyo oyo nazosala na église na makambo ekominga no nzambe ayiko apeshingai na kanga su photo na kati ya église te nde papa ayiko yeba makambo wana na yebisi pe lisusu kenda zape na fiancé oyo utaki Lubumbashi ni papa albino makambo wana fo na se repartir ata kuna bimaki na se repartir me na bomba ki na boya ki kuluba likambo ya sida wana prende papa lubaki mwana mwasi wana oye na ye okusala te loko moko te soki nano pesi pe biloko ya libala te pe nanu bosali ba examen te bokendi kusesa ba examen tango ye kusasa ba examen ndi ba ina resultat ya VIH ya sida. Après ça papa tango ye komona ba resultat ndi aseliki pona nini uzana na sida me pesa batu ozoloba te papa aye kotuna ngai ndenge nini oyebi uzana sida oyo me ozo olobaki te ozwa sida oyo depuis tango nini oyebaki uzana sida nene isa papa depuis 2022 papa asilikaki aye ko loba ndenge nini oyebi uzana sida ozo partager yango partout. Est-ce qu'ils ont la conscience na yo moko ndio osala makambo ya boye makambo yo osali ezo pesi bato sida te mo obomi bato mokeli mobimba ebisa papa ke bondela pona ngai
nga moko na koleka liboso ya église liboso ya bato na bato na sala mabe na kati église pe libanda bamona ngai nasenga bango bolimbisi Protivap ezali poto kitoko pona bana micro pe akoki komela yango. Protivap encore et toujours. Oyo mama bituna tuna ayeba kateti rero apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boye. Olesaka ye nini? Aliaka Protivap. Soka ba mama nyonso batimbe ya Protivap poto kitoko pona ba bébé pro. Mama ye, soma ye. Mwana na ngai depuis abanda kolia akoli boye. Aliaka kaka Protivap. Protivap. Protéine, vitamine, énergie. Azama yele na classe abela kabela kati alimbaka te. Ba maman, félicitations na bokoneri bana. Protivap, facile à digérer et nourrissant. Ezana, protéines, vitamines et énergie. Hey, bébé na yo kitoko ninyo esakay. Ba ba ingakango, santé kitoko nzoto makasi. Matemi disa, mama letsa mwana. Sukana mbimbi. Oye sukana mbimbi. Vous allez va communiquer nécrologique bon d'alerte na yango. Église Assemblée chrétienne ya matete asema na mokuse bazana mawa ya kwebisa na bandeko baninga pe bayibani na bango nyonso mingi penza. Église Corps de Christ awa na République démocratique du Congo liwa ya pasteur titulaire na bango pasteur Gilbert Leta ye akufaki depuis mokolo ya vendredi 17 avril 2026 na ville ya Lubumbashi na province ya Okatanga na sima ya bokono ya tango mokuse. Boye programme ya matanga ezali boye mokolo ya vendredi 24 avril 2026 veillée mortuaire ekosalema na église CPK Lokoro référence école Lukeni na commune ya Matete awa na ville ya Kinshasa. Mokolo ya samedi 25 avril 2026 nde bokundami ekosalema na cimetière chemin du paradis na route Likasi Lubumbashi na province ya Okatanga oui awa na ville ya Kinshasa. En attendant matanga ezali kosalema na siège ya église Assemblée chrétienne de Matete asema na mokuse oyo ezwami na avenue Kemba numéro 50 quartier de la paix na commune ya Kisenso référence boulangerie Noël Topé Saint-Michel. Communiqué oyo ezali signé epai ya moko ya ba frère ya église Giscard Mbungu. Tika été communiqué oyo ekomela bato nyonso bayebaka pasteur Gilbert Leta. Je vous rappelle pour le peuple comme na souka ceux qui vont se payer qui na journal le pesa merci. Les gars qui vous allez qui bongo na sima ya caméra édition Simba Makina grâce au bas montage Christian Kengebeni Fabrice Lundombi Pegi Igor Tinga je n'appelle pour le peuple zaka supervisé par Naimoko hérité Mapinde Mbosika la malam tout côté nous les allez au revoir. Bunya na katikati ya Ituri esali bambula ebele lelo CAA azalaki lisusu kokende kuna te kasi sikoyo tozongie Karibu kwetu. CAA aza na sengo makasi ya koyebisela bino ke azongeli bavol na ye en destination ya Bunya bavol yango ekobanda kosalema na avion na ye ya Airbus A320. Karibu. Reprise ya vol CA1 na Kolwezi et zongi déjà à partir il y a le 13 avril 2026. Bon réserver déjà ba place na bino.